normal. Et ça kindoki. Petit frère abomi grand frère naie pour na makambo ya lupango. Lupango bino mbale bo sombate. Exact tant héritage batikel bino. Mais obomi ndeko na yo pour na mambo ya lupango. Na yebi pasteur ba bomi pour na mambo ya lupango. Ba lié pasteur ya famille ba lié pasteur pour na mambo ya lupango. On appelle un pasteur mon. Est-ce que Zaka y est pasteur on peut aller banarabo aba ko na TV. Makamo lupango ne bandero badeye. Abana peut dénoncer misala. Ba lié pour na mambo ya lupango. Un pasteur ok ye azota sa biso bandimi Jésus wa ke non ya ndimela Jésus to lana ebona o ya longola lisum kati na biso ya longola lisum na mokili mais ye mo pasteur azo vivre na masum e suka nango ba ye ko lia ye na kindoki c'est le diable. Tout ça, c'est le diable. Est-ce qu'il y a eu des pasteurs ou des prophètes ou des souverains sacrificateurs dans la Bible ou peut que bakoya na victime mo que ya ba sacrifice ya misala mabe ya magie? Bon, moni batu nyonso ba osala babuzo bana cesse. Nzamba zo emilia ngomu ndoki aliye. Papa Alvin, yo ndengo za wana ndoki aliayo. Tonga ndoki alianga. Tonde na zabe mwana na nga ndoki ya pese kindoki. Ah! Papa pona makambo lupango makambo na loba no ezate makambo leki ozaki na terrain oyo eza makambo oyo un de mes serviteurs à l'église ba oncle nae donc eleki na propre famille nae Nzambe na bonzambe lola Jésus tadjena to croyez il se soit un grand merci na bino nyonso bozola na biso de partout oyo ke bobenga biso bo soutenir vraiment mission Nzama lola amona bino pe lola et futa bino là je vois notre sœur Bobette Maria Bobette pauvre escazola na biso Nzama lola mona na nyonso ozo sala depuis Italie l'angolaise mona maman Emilia to pe sombote sœur Bobette esika ozola na biso pe na filo mukwa ya motema ya Bivence Deomo depuis Londres na pasteur Feza Misi à la bouche autorisée de l'Éternel et pe na maman Gisèle que le motema ya papa Emmanuel na Boston bonzambe na bonzambe lola ezofuta biso elongo na apôtre Fabrice Kiangata l'homme du surnaturel depuis Allemagne pe na maman Mami Mbunga motema ya papa Blaise Mbunga kuna na Suisse bien-aimé dans le Seigneur lolo bonzambe kitana loyi motema bonzambe kitana maloba elongo na prophète Freddy Songo bien-aimé dans le Seigneur à qui je m'en vais dire Shalom, prophète Freddy Kassongo. Prophète? Oui. Shalom, comment vous allez? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu, Papa Alvin. Oui, bande konyo swazola na biso topesi ba mpe mbote na komona yesu. OK. Prophète Freddy le général Kassongo, to binge toujours na cadre ya ko sala émission na biso rien que la vérité concernant ba makambo ezole kana retour yo pe to megempe ko fongola ba makambo sur la sorcellerie bien-aimée dans le Seigneur et dans ma soleil belé ezole kana koto yo pona que to fongola le solango et salami le kamwaso le prophète Freddy paye bien o que petit frère abomi grand frère naye concernant makambo tali le pango bien-aimé et le kwami ba to yo pe ko koko abomi koko naye atumi koko naye concernant spaghetti bilora roulia ba image ezali bien-aimé dans le Seigneur mais to me okosola na prophète Freddy yemutayebi masolongo très bien ame un peu otalisa biso ngo na mozindo pe a expliquer biso eloko nini pusaka biso to komati na niveau ya roboma soit que grand frère ndenge que petit frère abomi grand frère akomiti na niveau roboma grand frère na likolo ya lopango et salama kindeni koko atuma koko na likolo ya bilo ya net spaghetti et salama kindeni ba esprit ni derrière toutes ces choses bien aimées dans le Seigneur en tout cas to romeka ko kita bonzambe na maloba na émission le peu refond ba réalité muso ekomela bande ona biso bazola na biso de partout maloba na mboka na prophète Freddy. Merci Papa Alvin. Donc bando bazola na biso na nginebisa bango ce que je peux dire que par rapport à mon Papa Alvin Alobi ce sont des choses vraies et puis tout ça ce sont des activités de la sorcellerie dans la famille. Et ça résultat d'activité à Kindoki dans une famille. Est-ce que la famille non so Kindoki ezala l'homme de Dieu? En fait le diable n'est pas omniprésent. Mais c'est quelqu'un
qui s'organise d'une manière que bisika nyonso o batu bazali que misala na ezala. Cela veut dire que il n'y a pas une famille sur cette terre que to koloba que famille wana kindokezate, non. Les diables locaux là omniprésente à s'organiser de manière que bisika nyonso o batu bazali il faut misala na ezala, parce que soy tolandi bien les diables a des cibles oyo a ciblaka pour détruire. Et parmi les cibles ma casse au diable a ciblaka, premièrement pour détruire c'est la famille. Pourquoi les diables ciblent la famille? Parce que en soi la famille est l'ensemble de plusieurs personnes. Donc la famille est le chemin le plus court que le diable peut passer pour atteindre Bissombale. Vous voyez, il y a un parce que dans la famille il y a ce qu'on a le sang. Les sang familial, hein? Donc makila oyongana nango eza makila o bandeko nanga bazanango. Voyez? Donc les diables parfois à l'écrananzela la famille pour na ko détruire batebele. Pour nous détruire. Oui. Est-ce que il y a na bande omsu to kotana bambalobek, est-ce qu'une série ya Abraham qui ndoki vraiment ezalaka ou comment to net que après cet exemple na ya série ya ba Joseph na libota ya Joseph Jacob atika autant que mona na moko parmi les 12 qui a bota qui moko azana qui ndoki. Pourquoi bino ba pasteur besoin toujours esprit sorcellerie? Non, en fait le problème c'est quoi? Comment expliquer Ribin moi na Jacob aliboso ake ko bimana moi si à papa na ye. Mais batika ko bateke za qui ne peut-être cause que ba sentiment ya ma. Les œuvres du diable. Vous voyez? Noé moi na ye moko. Noé na ya drink. Voyez? Tu vois non, en fait c'est tout ça, ce sont les activités de la sorcellerie. Comment expliquer bandeko ya Joseph bozu propre ndeko na bino bolingi bobomae? Voyez, tout ça, en fait, le problème dans l'obaki, l'autre fois, papa Levin, dans l'obaki, tout serviteur de Dieu n'est pas seulement appelé pour annoncer la bonne nouvelle, mais nous avons aussi la responsabilité de dénoncer les œuvres du diable afin d'amener le peuple de Dieu à la connaissance parfaite. Voyez? Donc, oui. Dénoncer, wana ezanet que vision, service, moto, vocation, moko, osui, en particularité ou comment? Non, nous avons tous les serviteurs de Dieu, nous avons cette responsabilité de dénoncer les œuvres du diable. Vous comprenez? Vous venez de dire que tout serviteur de Dieu, tout serviteur de Dieu. Mais au retour, appelé à annoncer la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas seulement appelés pour annoncer la bonne nouvelle, mais nous avons aussi cette responsabilité de dénoncer les œuvres du diable pour amener le peuple de Dieu à la connaissance. Et non de les détruire. Non, dénoncer et détruire. La Bible dit que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Lorsque non dénoncer. Non, nous pouvons nous net le Fils de l'homme a apparu pour détruire. Pour détruire les œuvres du diable. Dénoncer non, par rapport à ce que nous faisons, c'est ça dénoncer. Lorsque nous parlons sur la sorcellerie, c'est ça dénoncer. Maintenant, Tokoki ko se limiter à dénoncer. Nous avons aussi cette responsabilité de détruire les œuvres du diable. Notre responsabilité, ce n'est pas seulement de dénoncer. Non, c'est d'abord dénoncer pour que le peuple de Dieu comprenne. Vous voyez ce que le diable fait. Et puis nous avons cette responsabilité de les amener ensemble et à détruire Misala. Comment ce peuple qui n'est pas capable de détruire l'œuvre, il y a diable qui est beaucoup informé, informé na Misala ya Mabias. Le peuple de Dieu ne sont pas capables. Il y a certaines personnes qui prient à l'église, mais ceux qui ont problème, mais les pas pasteur au prier. Non, je t'avais dit l'autre papa Alvin, je t'avais dit que tant que tu es sur la spiritualité, spiritualité ça a un niveau et une dimension. Voyez, dimension spirituelle nanga ndenge monte na mondimio na okamba. Vous voyez, dimension spirituelle nanga to connaissance spirituelle nanga eza ndenge monte na omutu na okamba. C'est que Bible zolo ba ke na Marc et voici les miracles qui accompagnent tous ceux qui ont cru en mon nom. Oui. Je peux aussi avoir ce pouvoir là. Miracle dans le domaine il y a miracle, le domaine il y a miracle, ce n'est pas seulement réservé pour les hommes de Dieu. Voyez? Mais attention, nous avons cette promesse
que tout celui qui peut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, miracle est accompagné, voyez. Mais attention, dans tous les domaines de la vie, Dieu a posé des principes, Papa Elvin. Voyez. Quel Papa Freddy, c'est comme si Bino Bassa Nanzan Bozo Ningaka ke bande ko bandimba ki melaka sima na bino. OK, ba ko peut la capable. Problème va prier chez moi là où Dieu m'a établi comme père, je ne prêche pas comme ça. Moi, je ne dis pas seulement que miracle, il faut qu'on aille, non. Voyez, à l'église, nazana ba maman o soit un problème à moi na zobela ba sambeli pe moi na biki. Mais zana makamusus o ba yaka na ngoi pa na biso. Mais toko ki seulement te ko la kisabatu que faut biso. D'abord, moi je suis qui? Je suis rien. Voyez, lorsque tu es dans une église, que le nom du pasteur est élevé, sort dans cette église. Parce que c'est Jésus. Voyez, c'est Jésus. Ce qui comment combo pasteur et qui la plus élevé l'église que les comboyeuses c'est qui ils a place au sambelate moni même nga on a oti abatu nzamba sa ela ngana domaine ba miracle mais linko lo bateke naza spécial non. C'est seulement j'ai reçu cette grâce. Papa Alvin, est-ce que vous avez une église place d'Ozali na kambara bato bazana ba 80 ans, bato bazana ba 70 ans et linko lo bakeno bato wana tinde ba benganga papa pona bota bango physiquement, non, c'est seulement une grâce que j'ai reçue de la part de Dieu. Bakoki koza la peine expérience kolekangai, mais j'ai reçu cette grâce yakokoma papa na bango spirituellement. OK. Oui. L'homme de Dieu Tozo Koba, oui. Solo ya sorcellerie. Oui. Toujours na cadre émission na biso bando bazo la na biso de partout. Est-ce que mutunyo so o ya monique il y a un ça ne va pas na vie na makamezo tamolate. Ezaka base nango ezaka sorcellerie milima mabe. En fait nalingi na expliquer muke hein parce que bino e communion tout le monde voyage te mukanda te non yaka to prier milima mabe délivrance. Non. Tant que la souffrance, tu as 3 sources de souffrance. 3 sources de souffrance. Et ça, la souffrance, nous avons permettre pour peut-être à la foi, à la bolingo, mais et ça, la souffrance, nous avons pas diable. Moni, mais ça, la souffrance, nous avons pas mutu yé moko aza terre, aza source nango. Est-ce que c'est là que nous avons le problème que non problème aux anango source nango ezanzame yo kangamara na au prier non le problème non mutu aya na problème ezala nzambe ezala yemoko ezala diable. Ce que nous devons faire d'abord premièrement c'est prier. Voyez, na ko sambela pona mutu wana nga lokola papa lokwa mosala nzambe na okiko yeba ke makamo azokuta na nzamba zo tester et avaler abakapo na ye nzamba zotala kondima na ye nzamba linga kolisa ye nzamba linga kolisa na mamba molimo. Voyez, osomona eza pe biso basala nzambe bien que tote ya ba to sala ba miracle mais to zarape na ba problème. Voyez, osomona donc yana makamuso ya ka papa Alvin nzambe azotala tant musu bolingo na yo mais zana makamuso yela ka mutu ya pena bitumbe zo senga ke mutu asambela. Moi je connais des pasteurs à Sambela rapona babota facilement mais yé mon sali 15 ans de mariage à botate à Olobani. Vous voyez? Donc il y a certaines choses et qui comme la ndekozola nanga nzamba linge comme la yo. Mais ça na makamuso ke comme la OK, ça normalité. Et ça le roi lisolo to beta ki l'autre fois, il y a moi na moi so ayaki azonga boye et longi na na passeport et komi ko bimelongi ya koko. Tu vois? Makambabon, nous devons comprendre directement que ce n'est pas normal. Et ça qui ndoki. Petit frère abomi grand frère naïe pour na makambo ya lupango. Lupango bino mbale bo sombate. Exactement ce héritage batikel bino. Mais obomi ndeko na yo pour na mambo ya lupango. Aboma qui endeni prophète. A-t-il poison? A-t-il grand frère naïe propre même père même poison pour na makambo lupango makambo na lobano ezate makambo leki ozaki na terrain oyo eza makambo un de mes serviteurs à l'église ba oncle nae donc eleki na propre famille nae donc petit frère abomi grand frère nae atieli poison pour na makambo lupango.
Petit frère alingi bateka lupango, grand frère alobi non, toteka lupango te, eza héritage papa tikela biso, petit frère abi jamais toteka ngo. Grand frère aboyi. Baba a tiele poison na biloko grand frère lié a koufi sur place pour lupango, pour na makambo lupango. Voyez, tout ça, ce sont les makambo ki ndoki. Koko abom atumbi mwana ya mwana na ye liboso atsopele pétrole azo alimenta pelisi mwana moto bandi ko pela nzoto pona spaghetti. Toi tu penses que makambo bon est normal papa Levi? Non. Eza ki ndoki yango zo mona na olo baboye bandeko ba olanda nga nazo ebisa bango boye. Diable a ciblé la famille parce que ayebi ke na nzela ya famille ako détruit bato belé na mbala moko parce que famille eza ensemble ya bato belé yango zomona eza important makambo na oloba papa Alvin bandeko ba otala ba o comprendre que makambo prophète azoba eza makambo solo. Comment tokoki ko comprendre que na kati ya libota na biso misala ya kindokezo salema 1. Tu vas remarquer dans une famille, bazakana haine pe jalousie manquance entre bango. Omona na famille mobimba, ndeko na ya zui musala me ya sepelite. Ndeko na ya bali me ya sepelite. Ndeko na ye azu opportunité moko ya sepelite. Donc elonezo salema la haine et la jalousie eza parmi ba activité ya kindoki na kacha ba famille. Ozola nanga tala bien réalité ya famille na bino. O mona ke loko renyaka min kuna eza haine na jalousie. Raison pour laquelle bandeko ya Joseph bateki Joseph balingi ba boma Joseph. Pourquoi? C'était à cause ya haine. Bana papa moko mais bandimi ba boma ndeko na bango. Ba sacrifier ndeko na bango. Batika obenga jamais na Bible kindoki. Oh non non baloba haine et la jalousie. Non, en fait la sorcellerie, c'est un flot qui détruit beaucoup de domaines dans la vie à Batou. Papa. Alors, il y a un qui que Dieu aime les sorciers, mais Dieu n'aime pas la sorcellerie. Parce que même la Bible a parlé clairement de la sorcellerie. Voyez? Donc, esa activité ya liboso ya kindoki na kati ya libota, la haine et la jalousie. Ozawana, il y a un papa qui nous a suivis à partir de Suisse. Papa Lomba Nzamba Pambolae, il m'a dit papa, bande konanga propre na bengisa na poto balinga ngate. Ozolanda. Ozo comprendre que na famille, on senti que haine moko ezalaka, jalousie moko. Papa, est-ce que pena ndenge na zabo na famille, nazana ndeko nanga so inga na zui. Ndeko nanga okyo sepelate, siko jalousie ani. Il faut comprendre directement que ça c'est la sorcellerie. Est-ce que mutoki ko koma na dimension bomande ko na epona lupang? C'est ça la sorcellerie. La sorcellerie et c'est maka haine, pe jalousie na kati ya libota. Parce que ndenge nini ke bande obazola na biso de partout, peut-être que bagoza na ba situation très compliquée. Oui. Il se pose beaucoup de questions sur vie na bango ba makambo ke bazo mon avis. Neni bako yeba ke non, nandenge nazabo malade on a un problème non et da source non et da sorcellerie. Mais et ça la mutumusu par exemple. Abela kamakenda kana hôpital malade mon na raté. On se comprend. Abela ka soka ki hôpital malade mon na raté. Mais azobela. Tout ça et aba maladie moko ya kindoki. Abela ka amela bakisi mais rien ne marche. Tout ça, il faut comprendre directement que non, ça c'est la sorcellerie. On a mutu bakangé na poma cancer, mais si ka cancer wana yuti e yebanité. J'ai une sœur azana Londres, papa Alvin, sœur wana abali vierge. Aboti mwana ne ya liboso ya mobali. Kaka ndezaka mwana zobela, bake n'hôpital boye, bake kokuta mwana na sida. Mwana na sida, ye na sida, mais mobali na ye bazalaka na ye na ndako ana sida te. Mais sœur abala vierge. Ah bon? Mais c'est ce que je te dis. Abala vierge na mobali. Na ye moko baza parte bazo e bate sida e uteli wapi. Mais mobali ne ba fan déjà 10 ans. Mobali ana sida te. Et ça ba tumsu baza na ba maladie musu na ba nzoto na bango eza ba maladie mo normal te. Normal te.
yango mona bokena mwana boye na mundela zo comprendre te na ba docteur bazo comprendre te muto azui maladie ndenge nini maladie ye pa ya muto ndenge nini. C'est ça la sorcellerie, c'est ça kindoki, c'est ça kindoki. Na zui ndeko moko alobi papa na landeli ba démarche na nga nyonso normal mais ba o compliqué nga ndeko moko utu ebisanga bi papa na comprendre te nazali na mbongo na ndaku mbongo elimwe mais na ndaku nazalaka nga moko. On se comprend papa. Donc il y a des choses oh bana nzambe ba olanda biso faut pas comprendre que la sorcellerie n'est pas une bonne chose. La sorcellerie c'est quelque chose à combattre. Et comment faire pour combattre la sorcellerie? Wana siko ekomi dimension et enseignement mususu. Comment vaincre la sorcellerie? La première des choses qui peut t'aider à vaincre la sorcellerie, c'est d'abord avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a de certaines personnes qui ont crié. Oh bandimela bazotamo na romana bandimela na nzambe bazotamo na robanza même bamakamusu ezoye ba on a vie et par rapport nga na yebi solo moko OK pasteur ba liaye pas moi sina yakindo ki boye biango sikoyo nazoye baté mais habito so yo po yo rasa wana nayoka na yebi pasteur ba bomie pona mamba lupango ba lié pasteur ya famille ba lié pasteur pona mamba lupango. On appelle un pasteur mon est-ce que Zaka yeto pasteur on peut ayer banara bo ba ko na TV makamalo pa on est bande robadeye abana peut dénoncer misala ba lié pona mamba lupango. Pour vaincre la sorcellerie, il faut croire qu'on est Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais pasteur, avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas kolobango na munoko. Mais avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est aussi ta façon de se comporter, ta conduite, ta façon de vivre, ta façon d'entretenir ta relation avec Dieu. Parce que ça la mutu muso ya l'église andimela yesu lokwa mokonpe mobikisi mais vinaye. La Bible dit Dieu nous a prédestinés à vivre à l'image de son fils. À l'image de son fils. Cela veut dire tokoki seulement cause en image de son fils t'es na gloire, mais aussi na comportement. Raison pour laquelle la Bible dit quand je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu voyez? Donc tu dois avoir une vie oeza pure, vie oeza sainte. Ozana vie moko so bato batali yo babi pena ya solo o asambelaka. Tu vois? C'est ça le problème les autres bat. Yo oza pasteur, oui, au théâtre, oza Jésus, oza église, mais otambola amabe. Ndoki olia yo pour porte d'entrée zali, mais par rapport à makambo, ezana makambo belé na kati enseignement oyo. Ezana batumusu aujourd'hui, ba recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais ba fondement na bango ezaki mabe. Voyez? Mutulelo ayak église abongoli motema, mais auti tangusu papa na bango azaka nganga. Papa na bango azaka occultiste. Papa na bango azaka na misala mabe. Osomona, oso comprendre. So mutu abongo, il y a beaucoup de choses où il faut asala, il faut aller kanango pour akoma mutu asika. Yango moni to parla kanabatu sur la délivrance. Parce que tant que tu es mutuaye pour aller à la délivrance, il y a des questions. Ils en ont bakir d'âme. Osomona, ils en ont bakir d'âme. Oso lukoye ba mutuana, on maîtriser bien pour olexayer la délivrance. Tu vois? Donc, la première chose qui peut aider une personne de vaincre la sorcellerie, c'est d'abord avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Avoir une bonne vie avec Dieu. Moni c'est que pasteur au balia ba on a kindo ko moi salé na kindo au pasteur au ba wotegi pe au bomé pour na makamaro pon c'est que ça na makambo ba bana ko tamo na ko banzam que malgré que miracle ba bango sa église ezaki plein. D'abord miracle, avoir une grande église ne veut pas dire que tu as Dieu. La grandeur d'un homme n'est pas par rapport à ce qu'il a, mais c'est par rapport à ce qu'il est.
Ce qui fait la grandeur d'un homme de Dieu, ce n'est pas avoir beaucoup de gens à l'église, mais c'est par rapport à la mission qu'il a. Et raison pour laquelle vous allez voir Jésus Azolo Babi na ba prophète nyonso mutu aleki Jean-Baptiste azate. Et c'est un miracle Élie Sali, Jean-Baptiste Asalian. Mais Jean-Baptiste Azaki grand par rapport à quoi? Par rapport à la mission qu'il avait. La grandeur d'un serviteur de Dieu, c'est par rapport à la mission. Ce n'est pas par rapport à la foule. Parce que tu peux aussi avoir la foule. Toute foule n'est pas une église. Parce que le prophète Frédéric Kassongo, Bando Bazo Landabiso, au Bethel solo, au Tamona, au Banganzambo, parce que Ezelaranine. Ma Bible, aux zones de jeunesse, Balobi que na temple, et d'ailleurs na lieu très saint, oh que souverain sacrificateur, Banayi Koya, ko asperger makila, na propitiatoire, il y a âge pour que pardon, bolim samiamasum naye, une fois par an, bolim samiamasum ya peuple. Mais lorsque Jésus a dit que voici l'agneau qui ôte les péchés du monde, je ne comprends pas comment se fait-il qu'un pasteur, Jésus a dit non, il y a un Jésus mais il y a un pasteur qui a vivre dans Massoum et Soukanango, c'est le diable. Tout ça, c'est le diable. Est-ce qu'il y a eu des pasteurs ou des prophètes ou des souverains sacrificateurs dans la Bible ou peut-être qu'il y a une victime qui a sacrifié, il y a magie? Bon, en fait, tout dans la Bible, je n'ai pas vécu avec Bango, mais tout dans la Bible parce que c'est la parole de Dieu par la foi. Dans la Bible. Maintenant, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, Nathan Abisso, na saison haute parce que même Bible ça n'a pas temps, ça n'a pas âge. Voyez, ezaki na temps ya ignorance, eza na temps ya loi, eza na temps ya grâce, eza na temps ya promesse. Eza, tu vois, la Bible a plusieurs temps. Osomona, tokoki ko comparer te temps ya ignorance na temps ya grâce. Ton na temps ya loi. Na temps ya ignorance, l'homme ne savait pas, mais na temps ya loi, l'homme avait déjà la connaissance que ce n'a sali o ezamabe o ezab. Oui. Ce qu'on parle au bani parce que dans la Bible pe na kana papa ezali que ceux qui au boti moine au memie na temple bazo l'accès loi de Moïse et moi na ceux qui ont comme âge à 12 ans, avant 12 ans ce qu'on s'allie ma bébé occupé au mais ceux qui ont 12 ans ba bengue bar mitzvah ou élection fils de la loi parce que ceux oyebi ma bébé loi déjà ceux qui s'allie ma bébé ba punir selon la loi. Mais non, yango monisco nzamba za ko exposer bato belé pe nzamba zo permettre que bato belé bazala humilier parce que na loba kike et tant auto traverser nzamba zo souffler réveil asika nzamba zo souffler réveil asika omoni bato nyonso ba osala babuzo bana cesse nzamba zo humilier yango moni ndoki alié papa Alvin yonde ngoza wana ndoki aliayo tonga ndoki alianga tonde nazabe mwana na nga ndoki aya pese ki ndoki papa nga na moni apôtre mobima na bandala benga na yo sambela pona ye babwakele mbaso papa babwakele mayade mpese totiko sakana na nzambe papa papa Alvin tu dois avoir quelque chose. Raison pour laquelle la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Donc, un grand pasteur apôtre na bandal. Donc babwakele mbaso abenga na yo sambela pona ye. Pourquoi babwakele na tunieso mbaso babwakele yo pona nini na omona nga flou. Tu vois, donc aussi longtemps que mutoazo tambola na mabe aosala mabe azo mener vie à mabe, quel que soit titre na yo, quel que soit niveau na yo, nzamba ko humilier yo. Ya omona lobakelo moko, ne change jamais le profil qui avait poussé Dieu à te bénir. Bato belé basala guerre pour azuma mutuka moni ki akomi azu place à Yesu. Yango nzamba ko humilier bango. Ne change jamais le profil qui avait poussé Dieu de vous bénir. Biso ce que tu as changé ba profil, ce qui nous a comme ça et le mangolo. Biso mon auto beta David. David à chaque fois tant on comme qui roi, ala na la mana mobo e mo azonya azotala. Et la mao ki abana ki na ozamba, azo raisonner musika nzama wuta na ye. Tala. L'homme de Dieu. Comment biskanza ma biso.
un jour toyebisa bana na biso eza ba classe totanga te famille to bimela te ba effort to sala te grâce aujourd'hui donc bisika zu biso na bisika zo mema biso otali bo ma tu sais aujourd'hui moi na nga liboso aza na 5 ans soit zo lobelo français oyoki na nzoto mali soit zo lobelo anglais oyoki na nzoto mali oyo kutango za bo mwana na oyeba ko lobango muto akoli na zando yo muto na barumbu akoli na zando ateka mai tinde moni batu ba mwana ba mama mozo kolinga ngo kaka tokoti ba cours totangi mbang tozui mo ba diplôme tozui moi diplôme ya gradué donc okoti mo ba cours oyeba quand même koloba se rattraper na rattraper parce que zo kamba batu eloko bungi seki na bo mwana ba yema ke seki na bo sendo ba yiba on dirait bo mwana yango mona lobaka na bi un vrai pasteur doit être un généraliste. Cela veut dire quelqu'un qui généralise, cela veut dire qui a azana ba notion ya domaine nyonso. Ya. Tangi. Tu vois? On raté le lot. Je crois même que dernière émission tout ça na Marie Missam. Alors bah que advi na makamusu na rata na vie. Nazo comment se rattraper kala mingite. Ndenge mo yo pozo la na biso. Donc yango tang bandeko bazolanda biso ba comprendre que lorsque nous parlons sur la sorcellerie ne sont pas des imaginations des hommes. Mais la sorcellerie est réelle. Et la sorcellerie travaille. Mais ce que ça na battu belé baza ba victime na ya sorcellerie, c'est parce que ba ignorant makambo belé. Et comment se protéger na ba sorcier soit que na ba attaque ya bandeko ya ba misala mabe ba magicien? Il y a des facteurs qui peuvent aider une personne de se protéger contre ces flots. Nakopesa ngo mikoloko ya enseignement wana. Deuxième activité ya kindoki na kati ya libota c'est le manque d'harmonie familiale. Au mona batu musu ba na famille oyo harmonie ezalate mutu na mutu afanda na kwena ye maman na papa harmonie ezalate l'homme de Dieu obetina diso ya harmonie to kota na onsima infidélité na Bible nakutana na pasteur mon pasteur alobaki na kabwana na mwasi na ngai parce que Atricia à se défendre tout ça écoute émission un débat na ba prophète kokona jijika akan d'adultère pasteur faut boya mwasi na wana eza débat na biso ya lelote ya lelote to solan prochainement pasteur wana taisa na Bible non faut na boya mwasi na après senga exemple mo bo ce que tant rappel le Bible frère tant Bible ce que tant na autant la Bible on dirait presque Sarah à Salara na adita abimaka pe na mutu musu mais Abraham aboyaka yete mais c'est ça na Bible na yebi na Genèse to bani na liso ya Abimelech OK Nzambe akeye akebisi abima Sarah te atika ko toucher Sarah te Abimelech azongiseli Abraham Sarah Nzambe pe a frappé yete mais côté ya Pharaon Bible zo ba Nzambe a frappé na ba plaie et Pharaon a regretté pour nous au Seigneur le roi. C'est que Pharaon a bimana Sarah. Bon, en fait, na tuni na comme tuna yo za prophète na tangi Bible. En fait, moi je ne condamne pas to na condamne qu'avec force réalité on a coûté na ngote. Moi ce que je vais dire est-ce que ça bongo bon na affirmant peut-être que Sarah a cela que infidélité on est agi c'est que prophète on a atali sakinga ba verset na ye yande na tangi na Bible makambo o etali pardon. Tu sais que un grand pasteur de notre pays aboya mwasi na ye parce que moi wana asalaka infidélité mais après il m'a dit abina vina yo ko salaka jamais erreur nga na sali. Ah bon? Oui. Alobi a regrettaka pourquoi aboyaka mwasi ne parce que mwasi na ye moko ne mtu ayebisaka e vérité que ndengo kendaki voyage na sima na yo na bimaki na mutu entel ya tomboki abengani mwasi akei mais lelo il regrette alobi soki ayebaka mbe aboyaka mwasi ne te. C'est que moi je vais dire na domaine etali pardon ezo senga d'abord mutu motema ya bonzambe sala papa combien de mabe obiso to sala ka nzambe mais nzamba limbisa biso
On va aller solo to beta prochainement. Parce que na tuni prophète Frédéric question nanga ya Abimelech na verset moka tanto va na fama l'autre zo sa émission na fongo Bible nega to message na rotana zo tanga bona ko na Genèse na moni li solo a Pharaon na Sarah OK nzamba frappa qui est un gozo ngisela ya onde na tuna ki Nathan a dit seulement boyo Abimelech bona bo pesinga version na comparer on ya onde tinga na poser mais ozana ba réserve ata prochainement bandeko bazolanda biso boss yebisa papa Alvin émission spéciale sur ces choses. Aujourd'hui, je voulais vous parler vous éclairer na makambo oyo. Donc deuxième activité à Kindoki na Katia Libota, c'est le manque d'harmonie familiale. Ozana ndeko na bozana poto, mais bosala ga inane bobenga na te. Bosala ga 2 ans bomona na te, boya kokuta na miso na matanga. Eza misala ya Kindoki, manque d'harmonie familiale dans la famille. Troisième activité qui nous c'est l'esprit d'incompréhension et de querelle dans la famille. Ce qui na famille n'a pas remarqué incompréhension est à la case. Qu'on soit né à la case, comprenez directement que dans votre famille il y a déjà la sorcellerie qui travaille. Dans le bien liboso la haine et la jalousie, il y a mis dans le manque d'harmonie familiale, il y a mis ça dans l'esprit d'incompréhension et de querelle dans la famille. Et ça a déjà ba signe ozola que na kacha famille qui ndokezali mingi bobeta li sola pauvreté libota nyonso dans la pauvreté na kati za rare que synonyme de sorcellerie ezali. En fait les dieux que na moni na Bible Jérémie dans la bataille na biso na Jérémie azoba que pourquoi ma souffrance était continuelle azola donc il maudit même les jours de sa naissance parce que c'est dans un moment na biso bongo be na kindoki mama ko kwa kangyo ou comment en fait bande ko bazola na biso en fait ndeka na lobaka lisumu ezakaka ko bimana mwana moi c'était tout mwana mbalite tu vois lisumu eza contraire na volonté ya Nzambe ko yibeza lisumu ko finga eza lisumu tu vois hein ko critiquer tu vois hein donc les gens pensent seulement que c'est seulement la pauvreté des ali kindoki non les diables fonctionnent maintenant il faut tous à la connaissance ya Nzambe Saint-Esprit a aidé biso parce que la parole de Dieu est une lumière hein na kotanga le banzam tozo comprendre makamususu que ça c'est mauvais, ça c'est la sorcellerie, ça ce n'est pas Dieu, ça ce n'est pas normal. Voyez comment la famille vous avez une incompréhension querelle à tout moment. Vous devez comprendre que dans cette famille, parce que Dieu n'agit pas là où il y a des incompréhensions, des querelles. Vous comprenez hein? Quatrième chose où il a que dans la famille la sorcellerie est un mouvement la division. La division. Au moment ndeko azana bana nae yeka na bana nae o na kuna na bana nae o soki alambi eza inikima ye na bana nae yepe kuna nzungu nae tu vois la division dans la famille. Au moment bana ya na bana leki ba yebanite. Osomona donc bana ya leki na bana ya balingana kate. Au moment pena ke mwana ndeko na zo bala me ya boyiko ya. Donc azo souhaiter que mwana ndeko na ba sente po ya yoka bien. Azo lingateke mwana ndeko na azwa mukanda. Osomona donc tout ça eza ba activité ya kindoki na katsa libota. Cinquième chose qui prouve que dans votre famille il y a un problème sérieux, l'esprit d'aller consulter à tout moment des féticheurs, des magiciens ou des marabouts. Au monde na famille mususu ke loko bumba ke panganga. Oh, pona ni boke panzambe te. So mutu akufi toke ndotalisa boke ndotalisa nini balobi ke ya Nzambe umela te umela ya Nzambe umela ya borien OK na moment ya kala to moni lisolo ya roi Saoul abungisi nyama tata na ye akei ko luka balobi ke non toke luka voyant mon aza ko to prophète mais na moment na bino soki ke mondima yeli ke papa na bungisi loro lisa ko le préciser rozalate mais soki makamo voyage au monde nazo mona ozo voyager bona boye mais babilo wana ezana raté. Non en fait nous sommes pas tozate lokola batuana makambo Nzambe to bandia o mikie tozokola na yango ebele pe babana okala ba epe obunga na moment ke Nzambe to moli bana ki mokolo. Ce qui compte
parce ce qui compte eza ebandélité. Mais ce qui compte eza ndenge to sukaka. Parce que tika parce que lobaki to bango nanza na kimwa na muke. Okope obana nanza na kimwa muke na katika to bungi nzela. Comme mezanini. Mutu lokwanga. Teno kyo trahi nzambe te. Ebele pe baloba bobanto lokola bango. Bato baloba mon problème te mengai nanga. Ko trahi nzambe te. Na trahi nzambe te. Je sais, na imam na loba. Frère Frédéric Kasi. Roi Saoul kuta yeba te ka comme roi. Ayeko désobéir dans un nzambe que je regrette d'avoir établi Saoul comme roi d'Israël. Dieu même a regretté d'avoir créé l'homme. Et ça, papa Elvin ba osala ba erreur ezani. Bazo fouler la grâce de Dieu aux pieds. Saoul, tu ne savais pas qu'un jour tu peux être roi. Tu avais même la bénédiction, il y a la royauté. Mais par la grâce de Dieu, au commis roi, mais au sakani na grâce à Nzambe. Ndo monde ba te bele ba osala. Les gens pensent que kosomba lupangu, kosomba mutuka, to kozana mbongo nde au commis, yango nde si au koki. Ce n'est pas ça. Parce que dans la pasteur mon etozo beta lisolo grâce. Pasteur on a pc moté c'est kazali, azana une grande église hein. Na Kalam précisément na Matongé. Un pasteur a divorcé peu hein. A divorcé peu na maman pasteur na ye. Pasteur na bandero basala conférence na pesi ba Didier Maye Mambote Gigi Kabani tozana ba pasteur lobi ke tozali na moment ya grâce. Le sumo salaki kala. Oyo sali lelo na oyo rosala lobi. Jésus net que ba crucifié na quoi et limisami nango déjà to kota na lola na ba effort na biso tozo sa te mais pas sa grâce. Moi biso so yebi pasteur mais net que to sa émission na boya autant comme mon aimé adana barum adana komi na Kalam na matonge précisément na victoire. Vas-y. Bien que nous sommes na temps ya grâce. Tokota lola par la grâce, ce n'est pas un problème. Dieu pardonne le péché, mais les conséquences y a l'issum. Moto futa. Mais il y a conséquences nazo monate. A divorcer naye. En plus c'est un camarade mon prophète Kas. Là nazo ba libosa caméra za mo na Nzambe. Enama yebisinga azo le la longo ko église wana. Camarade Jules Mutoto na pesi mbote. Sko camarade naye. A lobby que pasteur Abotolio ko Francis fiancé na mikolo bazo beta na jeune fille mo fiancé asomeli na car. Jeune fille avec protocole qui protocole pasteur asomeli car changement total. Donc fiancé ya moi na pasteur Aboto après avoir divorcé. Ozo monter que makamazo bazana a raison. Ya on a lobby Dieu a sa façon de punir. Mais il y a des depuis abandonné makamongo kasi. Il est là en colère. Te mambolo bezana nzela te. Ils sont au salaire qui lobby. Oh ça les lo. Na o ko sa lobby et limisami nango na quoi. Depuis Jésus ba crucifié, ils sont monné limisami. Conséquence nango étiqueté. Et quoi atteindre. Tout ça na moment ya grâce. Ah, moment ya loi te. Non. Moment ya grâce et yete kozwa biso poto sala makamuna nko. Soki toza na moment grâce. Pourquoi mutu soka bimina mutu aza en sida suicide? Na yoka pe déjà que obimi pe na intel na sida ozi pe sida te pas. C'est bon, merci. Toujours na Bible, on zo na Bible. Bah memeli Jésus Christ, la femme d'adultère. Jésus a dit que tes péchés te sont pardonnés. Moyibi, une minute avant sa mort, Jésus a dit ngana olelo toza na paradis. Je crois même que c'est Pierre Azari peme na ba Jean ah Jésus m'a ramené nazo bangal totamona partout oh mosumu kioyo azo mériter liwa na yozo baki aya kozana pa vie na mo bimasala masumi se na maso toza na moment ya grâce ne passer wana zolo mystère ya lola mutu aza na secret na ezaka Nzambe mais Dieu a ses élus. Il y a aussi les appelés. Mais ce que moi je vais te dire papa pe bandeko ba Holanda biso bato bazoluka ko encourager bino na makambo na pona ko interpréter les bino mabe la grâce baza ba agent diable. Yo mutalobi ke ya zu message ya grâce mikolo ya te ya ka laisser pasteur wa ser message ya grâce na église na neti ya zate.
il y a un message nini ozo eza grâce. Nani akoki, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui à cause de la grâce. Ce que nous sommes aujourd'hui à cause de la grâce. Mais grâce autozui et conduire biso te na buzoba. To grâce autozanango tozui na makila Yesu sur la croix et même biso te que non to bungisa batu musu nzela. C'est parce que lorsque nous avons la grâce de Dieu, salano ekobo yibana yo salano mabe lingano basi batu longola no bazemi salana yo kindumba parce que nous sommes tous en grâce. Mes frères, mes sœurs bozola nanga partout biska bozali, on a la grâce de Dieu. Oui, nous vivons par la grâce. C'est la grâce de Dieu est sur nous. La Bible dit, là où le péché est abondé, la grâce de Dieu est surabondée. On ne peut pas refuser la grâce. Mais la grâce de Dieu ne peut pas nous conduire au péché. Vous voyez? La grâce de Dieu ne peut pas nous conduire au péché. La grâce de Dieu, il faut que nous ayons conscience d'éviter le péché, de protéger notre relation avec Dieu. Vous voyez? Donc c'est un peu ça, papa. Bandeko bazola nanga, la sorcellerie existe. La sorcellerie ne sont pas des imaginations des hommes. La sorcellerie est vraie. Et bino nyonso bola nanga, basin on appelle bino la haine, la jalousie, le manque d'harmonie, l'esprit d'incompréhension, de querelle, la division, l'esprit d'aller concilier des marabouts, des féticheurs, des magiciens. Ce sont des choses que la sorcellerie utilise dans une famille pour détruire la famille. Maintenant, bateau bazolo belabiso sur la grâce. Nous aimons la grâce. Nous vivons par la grâce. Mais grâce est à comme mabiso te na masumu. Voyez? Parce que là où le péché, là où il y a le péché, la honte a un trône. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Nous devons éviter le péché. Nous devons vivre en harmonie avec Dieu. Nous devons donner notre vie à Jésus. Éviter le péché, abandonner le péché. Kotika via ma bé. Votre péché vous atteindra un jour. Et quoi atteindre yo na Deutéronome, et quoi atteindre yo même après 30 ans. Bato bazolo banabiso na sala na ngaboy na sala na ngai kobo na sala na, ce sont des agents ya diable, mais balati ba po. Moi je suis un prophète. Ada parmi ba grand ya mboko yo. Oui, un grand pasteur. Tu vois le bon akopoko yo ka suspendre l'église na yo. Ada parmi ba grand oyazote alkeli loba ke moment ya grâce. Eh, matin ya grâce, les sumba ni pe bazo sepe, les sumba osala ki lobby kuna. Oyo osala lelo, na oyo osala lobby ya lobby elimisa minongo. Une grande église des anamatonga wa papa. Dans ton côté na biso na ba boîte. Toke mon pasteur a lobby ngaite, ngande na tunga na olana na ngaite. Expliquer bango pasteur o ngaite. Parce que moi, en fait, la mission que moi j'ai, il y a qu'à ramener Batou, il y a qu'à laksa Batou les salis. Jésus. Mais prophète Freddy, je ne vous comprends pas au juste. Le ciel. Confusion Zakat Nabino. Apôtre Paul a dit que soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Normalement, il faudra emboîter papa, n'engue. Série ya apôtre Paul badana ba Pierre badana na boyokan. Go mino to emboîter papa to la bito to imiter bino confusion guerre entre bino na bino. Pasteur a pesi message ya grâce yo côté les mélange. Nan télémé le côté. J'aime la grâce. On est agent du diable. Nalobi pas. Nazongisa kasa sima. Mais c'est ça que je. Olobi que pasteur on a agent ya diable. Ya una olobate. Tu nous parles ya grâce. D'abord na muto zoloba na eza émission zoloba. Na yebi muto zoloba biso la grâce de Dieu. Maintenant, ce que grâce wana e ko encourager biso to continuer na vivre na mabe, to grâce wana nde emema biso lisu pembe na nzambe. Vous voyez, Dieu pardonne le péché, mais les conséquences y a péché. Mouto sibisarango. Et ça le col on appelle cet exemple. Moi na moi c'est zuizem. Ba santé à zuizem. Aye papa sambela ponanga. Na sambeli ponaye a miséricorde nzambe kitili konaye. Tu penses que ndé na sambeli ponaye zemeli moi, to zemelongwa a obota. A obota.
On peut citer exemple à Bongo l'homme de Dieu. Toujours, toujours continuer l'émission la bando bazol na biso. Les soleils à conséquent, les soleils à grâce. Paul yemo paza pe na ba mabena ya. Paul a lobi ke mabena boko sa ya nazo sa bola mona ninso na ko. C'est que na ba bilo muso Paul a ba ko sa ya mabe. Conséquence la Bible n'est pas un livre émotionnel. La Bible c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole. OK, na pese exemple muso. Pese exemple. Obi ke hypocrisie ezalisum. Vous êtes hypocrite ezalisum. Mais c'est ce que j'ai toujours dit. OK, on continue que c'est continuez. Au moins la Bible, apôtre Pierre, tant apôtre Nanyo Paul aye. Atela qui apôtre Pierre fara. Pourquoi? Parce que mon réseau vanda na ba républicain banto masumu bona ndenge ya kuzu ke baye bayete. Oyebi verset non? Zela fona version na pesa parce que natanga kala apôtre Pierre Paul atela boy. C'est qu'apôtre Pierre a une hypocrisie quand il y a. Et ça dit soumouté papa. Bandeko oba olandanga bazo comprendre que makamno lo bezana nzela. C'est la vérité. Mais ce que on a suspense on dirait yoza pour na pour te na au moins na mité na pour na journaliste. Na une émission par rapport à Bamaramoto yoki na tino yo oloba obemisa ba vérité. Ezate kenga na za pour mwana. Un journaliste na ko la que ça fasse. Nous parlons de la grâce de Dieu. Nous parlons de la grâce de Dieu, mais grâce ya Nzambe koki komema biso na buzobate. Tika sko obimisa te kenga na zotika bande na suspense parce que naza pour marantena pour Okay. Bano bazola nanga donc naza droit nazo sala l'émission ezate que natina bino na bilo wana na ebi que prophète Freddy nazo poser mon kanité so yeki akomo beta miss boye c'est que question wana kotier et lesquels na ebi au prophète ekotate naza mutu batu ba Hollanda makambo na oloba il faut édifier bango makambo na zo be fait même bango un plus mais na okiko loba makambo te na sentiment kana lobi po batu mususu et c'est pelisa batu kaka non moi je suis un serviteur de Dieu ma mission ezali ya olakisa batu nzela ya Nzambe nzela lola makambo eza libanda ya makambo ezo mema batu na lola ezo mema batu na Nzambe na koloba non et tu nous parles de la grâce c'est bien. La grâce, sans la grâce de Okiko Zalande Tozate. Voyez? Mais résultat ya grâce wana oyozolo bela biso pona grâce. Ezokende libanda na grâce. Parce que apparemment c'est comme si la grâce que nous avons, il faut pousser biso na osalamabe. Non. Parce que hier azote a bien te message à grâce parce que na route na lobby selon te dit mais nga na lobby non na lobby que ndenge ndekwazolo be la grâce c'est bien. J'aime beaucoup appeler les serviteurs de Dieu papa. Je pense. Tenabi comme on a été. Yozo ça l'émission nem to lobby. Yo nem to lobby. Vous voyez, ozo poser ma question ozo répondre. Donc il y a muto ate mingi message à grâce. Ba te belé ba te à grâce même on appelle na. OK Mikolo vraiment bimina style à grâce. Oui, bien été. Na te à grâce mingi. Na ebi ko na ebi ba te belé ba te à grâce. Tangi na tamisot. Tika. Et ya otina bande muso ba raisonner. Prophète Freddy, toko bana émission na petite toko moko na suka parce que trois questions mon a posé yo selon ndeko oyo azote un message ya grâce mututu azana lisumu salaka asumuka na ye na pese exemple ne Paul azoba ke mabe na boko sa yande na zo sa bola na lingi so na kokite na pese exemple ya Pierre na côté mo Paul a tchela ki ye Paul azan mystique ce qui est que moment na biso OK bité ba prophète à Mikolo prophète aninga yo olo banangani yo bimisi mananga ilo bilobia mais Paul abima sima Pierre tela Pierre boya l'homme a toujours na Bible toujours na Bible na Jean neto lobine pasteur zo oh mabe wana etina biso na masumu te bona bo ma grâce bona bo lobi makambo ebele le sumu en conséquence ezali bona boye mais na Bible to moni des personnes
Judas ake oteka Yesu Pierre awangani Yesu bango mibale basalaki lisumu pono mona ke likamo lola pono mona te nazo poser ka eza nango ke likamo etangama Pierre balimbisi ye Judas balimbisi ye te. Le problème est Ali. Sauf les fils de la perdition. Qui était les brebis? Et yebana depuis kala. Oui. Ozomon, c'est que ba opé ba yebana ike ba bango ata ba stadi masumba kokota lola ne pasteur wana ozoba ke tozana moment grâce ba yebani na bango. Tu bande ko bazola na ba comprendre très bien. Na loba ki na obandela oloba. Ba zo comprendre ngate ngana otuna ne mituna yo no duka ke ba comprendre. Ba comprendre ngate ngana poser ba question na za bongo te. Na lobi boy bande ko ba comprendre pourquoi bande ko bazo comprendre makambo ono loba e ananzela. Judas ateki Yesu. Pierre awangani Yesu. Après avoir Pierre kowangana Yesu asala kini. Akenda ko se repentir. Mais Judas tant que accueilli peut-être que commis bom. Peut-être il a regretté, repentance c'est un regret non et à reconnaître ma. Il a été destiné à ça. Parce qu'il a été destiné à ça. Il était le fils de la perdition avant même le fondement du monde. Il a été destiné, prédestiné. Il y a de certaines personnes au pays, prédestinées qui sont prédestinées. Que soit conduite na bango ya mabe, masumba kota lola. Wana oyo pesa kinga y aura prière à Jésus totanga parce que yo y Bible ya on est dans au fond la Bible te que nata Jésus le bi que père ba oyo pesa kinga na bungisa ta mote ba on tout na la kisi bango nzela na yo sauf les fils de la perdition. Parce qu'il a été prédestiné cause à la fils de perdition avant même le fondement. Apôtre Pierre, Jacques, Jean, ils ont été. Mais il y a la Bible, vous allez voir, na place mon Bible Zolba, les Élis. Les élites de Dieu. Ils ont été choisis par l'Éternel. Il y a des élites. Avant que Jésus ait recoupé na masu abazo mené vie moya mabe, ils ont été choisis par l'Éternel. Bazaba Eli Nzambe. Il y a des élites de Dieu. Mais Eli kolbate net yonongozana. Qu'est-ce qui prouve que non osa Eli Nzambe? Voyez, le problème est Ali. Tozo saela nzambe, to sambela nzambe, to linga nzambe, to lukaka nzambe, po un jour tozwa grâce wana ya okende na lola. Alors, to lingi to kende na lola, il faut to respecter ba norme ozo mema biso na lola. Et ça le kwa nde to kende otanga, okene école ba komi règlement d'ordre intérieur. Soko bimina libanda ya ba règlement d'ordre intérieur, ba opinir yo, ba condamner, n'est-ce pas? C'est comme ça aussi avec le ciel. Ok, prophète Frédéric Assongo, oui. Le temps nous fait un grand défaut, mais aussi c'est une mission qui a posé question. Et dans la bande de Robabenga, prophète Frédéric Assongo, et dans rien que la vérité, l'homme de Dieu, c'est un mot Bengaki, comme on est qui m'a dit, alors que prophète Frédéric Assongo, na bande de Roketo, Benga, Asamela Pona Biso, Nana Benga, Natini Koutna Bafotuna, prier, Nakomo Kimaba Pen Nangai, Tunaye frère Alvin, pourquoi Azot Benga Bantuke, Azot Bantuke, Benga, ba prier, Akomo Kimaba prière, Kanae, Zagi, c'est entre nous. Na biso Jonathan kana ezali yebaka na kutana kana baka oyo ke ba elio ebembe. Bango kutu bazali banda. Wana eza question na lobby. OK, tu disais donc ndé nazo loba par rapport à au lobby nazana baka ndengo lobby ke emsu na kimba appel na epona ka. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Nga nazana baka ya batumsu na église mutu asali emsusu 12 ans atambola te makolo komike libumu tala mone o ba neko no balo baba o ya okufa mais oye au internat en église. Le problème est Ali, moi je prie chaque jour. En dehors ba kilt chaque jour na yambara batu chaque jour. En dehors de ça ba émission oyebi déjà awa et pas na biso na sala ba émission ebele. En dehors ba émission o ele kaka. Ba problème ya ba ndeko na biso muso ba benga libanda ezanini.
aoki kobenga yo surtout bande ko neti bazali banda aobengo bo sola 2 heures de temps net ngana kata mutu na appel te mutu aoki benga yo bo bandi ko sola ofandi ozoyoka e pendant 1h45 minutes emsu ndeko wana azobenga na moment wana akuti oza en communication alobi azozwa yo te tangu yo ozobenga mosala nzambe ki aza en communication patienter ba message n'est pas autant tinda message omona ba message répondre ba message nyonso batindelanga ba 800 ba 1000 message na répondre nyonso ya yo répondre gite non na soki sko na répondre ite akoma kinde na tindelanga ba photo toi tindelanga c'est que to sola kinaye. Ok, c'est bon prophète Freddy Kasongo. Soki ezana ba ndeko msuba benga kyo oyebisinga. Non ebele ba benginga. Ba lobi pe wana na sina poser yo question non? Na ebité. C'est la wana la fois passée sur répondre il y a le kamatoge. Ah likambatoge non toge effort. Ah. Effort des ali et nin oba Alexandre Simatoge. Voyez? Et ça elamba ya sacerdoce elamba tolataka toge olati effort. Je ne sais pas ce qui colate effort des amabé. Ok, c'est bon, c'est par ici que nous bouclons la bouche de notre émission. Le prophète Freddy est dispo pour bande konyoso. On a problème il y a mwana azobela. On a problème il y a autisme. On a problème au botate. On a problème cancer. On a problème prostate. On a problème il y a diabète. On a problème impuissance. On a problème monko au sala soki accident makile matakayo. On a problème nerf. Votre prophète est là. Quand en contact nabiso benga biso to ressemble pona yo pe okokumisa nzambe parce que bande ko belé baza kuna ba olanda biso bazozo ba témoignage pe bazokumisa nzambe. Numéro ya prophète ezali plus 243 81 76 62 855 plus 243 81 76 62 855 plus 243 81 76 62 855 soko bengi prophète ozwanga numéro neza pe na WhatsApp soko lookinga na WhatsApp otindelinga message ozwanga pe okosola na prophète. Est-ce que nokyo sambela pona bandeko ba Holanda biso nzambe asa ela bino bolamu yo muto zobela ozana problème mwana obotaka te ozana problème sida ozana problème songolo maladie mozo tungisa yo nzambe ya Israël amona yo pa biksa yo na kombo na Yesu na amen. Merci, prophète Kasongo, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve à la prochaine. Bonne Zambé et na bonne Zambé. Lola, les ofuta. Si mon anto ya robakenzama boy. Tokwaye wapi. Bye.